Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Bouyokite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Mokolo elamu na balandi ya magazine Kinshasa na biso ezolemba te ko informer bino pe kolakisa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Après week-end moko chargé na agenda ya mokonzi ya mboka oyo esalaki ke 2 jours oyo ba consultation ezalate kasi lelo na après-midi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongelaki ba consultation oyo a initiaki pona kozwa ba vie ya batu nyonso pe ko créer union sacrée de la nation kozwa ba décision ya bien pona intérêt ya population kasi bokozwa ba détail na édition na biso ya lobby. Éthiopie a sollicité appui politique et diplomatique à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur conflit où ils ont régné na mboka na bango. Conflit où ils ont opposé depuis le 4 novembre et l'équipe armée fédérale éthiopienne n'a pas force ya région dissidente ya Tigré et ils ont matana ndenge ya mabe makasi pe risque ils ont que ekota na ba pays voisins. Na yango pona kozwa soutien politique et diplomatique ne président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na qualité naye ya premier vice-président en exercice pe président élu ya Union africaine 2 janvier 2021 oyo azalaki sollicité na gouvernement éthiopien. Vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères éthiopien monsieur Demeke Mekonnen Hassan a présenté mokolo ya lelo mercredi na chef de l'État évolution ya situation na pays na ye de manière ya ko obtenir compréhension moko pa ya mokonzi ya mboka na ba effort oyo gouvernement na ye ezali ko fournir pour na ko rétablir autorité de l'État na 9e région ya Éthiopie wana. Kaka na sujet yango vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères éthiopien a indiqué que gouvernement na ye azali ko sepela ata mokiete na situation wana kasi à rétablir ordre kimia pe autorité de l'État le plus rapide possible. Tosolola ki penaye na tina ya renforcement des relations bilatérales entre ba pays na biso mibale na ba domaine union so y compris domaine ya hydroélectrique. Ndenge chef ya diplomatie éthiopienne a déclaré ki liboso ya presse. Na likambo etali barrage hydroélectrique ya Éthiopie pe na problème où ezali ko s'opposer na cadre ya bassin du Nil mais c'est Demeke a affirmé que ba négociation ezali ko continuer ko salima na Égypte kasi oyo ekobima na kati ya ba négociation wana ekozala favorable pour na ba pays nyonso oyo mibale. Ezali kaka ndenge na deuxième guerre mondiale avec bitumba ya Asosa na Gambela République démocratique du Congo a défisaka ba soda na ye pona kokende ko reconquérir ma belle éthiopienne ezali peka ka ndenge moko naka oyo pona sikoyo gouvernement éthiopien alobi ete azali na maîtrise ya situation pe azali ko gérer ye moko à l'interne conflit yango ya ba Tigré. Ordre constitutionnel ekozala rétabli rapidement ndenge a concluyaki monsieur Demeke.
Kasi à travers ba émissaire oyo gouvernement éthiopien ezali ko souhaiter la bienvenue na pays na bango na président ya Union africaine 2 janvier 2021 ndenge monsieur Demeke alobaki pe balobi ke bazali ko assurer soutien na bango total na mokonzi ya mboka oyo akosala mandat na ye kitoko na tête ya Union africaine. Kinshasa eleki partout. Affaire honorable Mpouela contre bureau et Assemblée nationale, Conseil d'État a coupé sa verdict dans 8 jours. Audience na affaire où ils qui opposé bureau et Assemblée nationale na député Albert Fabrice Mpouela et se clôturer mokolo ya lelo na Conseil d'État. Ba avocat y a deux parties ba présenta qui ba moyen de défense na bango. Ba juge ba zu affaire au en délibéré pe ba lobi été ba couper sa verdict na bango dans 8 jours. Albert Fabrice Mpouela a fondaki na Conseil d'État en annulation, il y a décision prise le 10 juillet 2020 na bureau et Assemblée nationale. Oyo ezali ko reprocher bango ndenge baboyaki ko démissionner alors que rapport financier na bango ezalaki présenté te ndenge alobaki na plénière. Na yango e violaki article 139 ya règlement intérieur et Assemblée nationale. Kasi po na bureau ya chambre basse, balobi ete rapport yango ezalaka déposé na délai pe ezalaki débattu. Ezali pona ba raison ya COVID-19 sur base ya ba exigence oyo ba autorité sanitaire ba pesaki Assemblée nationale azalaki obligé ya ko réduire nombre ya ba participants physiques na ba travaux ya plénière yango. Rapport financier ezalaki déposé auprès ya ba président ya ba groupe parlementaire avant le 15 avril ndenge bureau ezali ko soutenir pe bazali ko estimer que Conseil d'État esengelaki est déclaré irrecevable plainte oyo. Dossier à suivre dans 8 jours. De verdict, il y a Conseil d'État et Kopesama. Kinshasa, et qui partout. Betesco na souci à Kosepesa toujours banamboka. Ateli bino na produit 3 produits à qualité supérieure. Flocon, café, natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto o mélanger au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibre alimentaire. Okanizi etili ten li sous 3 années ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka Noki 3 années oyo tobenga na Kinshasa awa ti yepe li sous ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème okosala yango ndenge nini zwa explication au déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes au déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe za Noki flocon 3 en 1 na 3 en 1 on tozo ba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali donc yo musala na yo ko sala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana alobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo babilo nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas Betesco vraiment musungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Coaching na lingala eza programme ya sika oyo ezosunga bino pona koyeba masolo ya business pe pona développement personnel na bino pona kolanda yango bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mokenzi le coach. Basalaka business pona esengo mutute. Basalaka business surtout ba mama pona esengo matavion te ona kendaka Chine te. Business eza na kendaka Chine te. Business eza na somba biloko moins cher na oteka likolo na gagner bénéfice. Oyo zo gagner wana de business. Mais so depuis bana okende Chine, o gagnera te. Donc c'est okenda no tourisme. C'est pas ça le business. Le ko la mutunyo senga ko ça profit, ba astuce, ba élément
auto ramasser par-ci par-là to lobby to partager na bino pour na koyeba ko sala profit à solo na ba business boza ko sala. Et sengeli na vie na o créer ba revenu passif. Ba revenu passif ezali ba mbongo ekotaka ata yo zati. Ata yo bouger te même mbongo zo okota. Entre autres na immobilier sur za banda kuna yo. Tu as des locataires. Tu n'as pas le choix. Yo fani na yo. Locataire est obligé de faire du mois avec sa bon compte. Donc ce sont des revenus passifs. Ce qu'on crée par revenu passif, on a dit qu'on soutenir le business aux euros sala. À un certain moment, ce qu'on moi défaut, bon revenu passif, on a aider de temps en temps pour soutenir business na aux euros sala pour qu'il bosse parce que phénomène à recours parce que tout ça va prévoyanter. Pour okuya, il faut vraiment aussi là de la réserve na union. Or que réserve solo les revenus passifs, c'est-à-dire mbongo koti sakasa sala musala mais entre temps koto zo sala musala ozo matisa ba revenu na yo. Client oyo so zoa oza na facilité à maintenir parce que ayebi ba service na yo que oyo zo ko lukana ko zoa. Donc quand tu fais un business, il faut savoir ko garder relation mo songolo na ba client pour client kanisaka toujours yo tango aza na besoin ya eloko oyo ya kozwa et pas na yo. C'est très important. Merci beaucoup, c'était moi, Jimmy Mukendi, le coach, votre frère, pour vous booster, vous motiver, pour que vous puissiez redevenir encore la meilleure version de votre vie. À très vite. Tolingi toyeba pourquoi papa ebele bazalaka ba dictateur na ndako reportage Hervé Zaka. Rédaction ya kan beto sali constat et pas ba papa mingi bazalaka ndeti ba soldat na ndako mibeko ndeti kaka na armée azwa katata ya kosekisa bana na yete ni ya kosola na mwasi na ye soki kaka ye ya pesi mibeko il faut famille mobima ba exécuter to yebaka te soki ezalaka comportement ya bana ya mabe to ezalaka nini to kitaki na terrain pona kotuna. Pourquoi ba papa ebele bazalaka ba dictateur na ndako? Zalali moi pour moi mbaza azala autorité papa ya mwasi. Moi mbali tant à lobby modi à lobby momoko devant mwasi faut respecter. Et comment ma bongo depuis qu'il ça ma mbali azara toujours pour la mwasi. Atete azala cause dialogue na bana na mwasi na ye. Ce qui a repose ali. Azali c'était pour azali non un rôle sur le modi le babu le la vie similo bosala bo ala mo le ba bilo ko yazali non un le ba tout mo so bon en fait cause dictature na ndako mingi wana ezali peut-être comportement mutu ndenge mutabuta ni nango na kata ya libota de ce qui mobali il faut en écoute mingi ya mwasi na bande fois en écoute c'est que là il faut que la malamu du tatio vraiment non enfin na éviter hein c'est que mutu il faut que moi si na mingi ayoka bana alors maintenant akozwa kuchaba akosola bango atiba loi azula que ça dialogue il faut ezala na bado c'est fait donc dialogue il faut ezala te ezala bana na mama na kata ndako wani ba utamola malamu eza malamu te moi ça bumbu te hein batu mibale bokutani bosangani okoki na mwasi dictateur te faut ça dialogue ezali omoza te capital na vie ya union entre les deux parties eza très capital tant dictature eleki mwasi mpe ayi mpo kobona soki bakomporte eza mpe akei na bango soki mpa na bango eso mpe ya famille bakobona demona biso kuna fandi moyen eza te bazwi bakei. Bon, il y a des fois, maman va faire pour la banane. Afandi pour la moni bana moya tika bana ezati afandi mais so pe leke bona a beneli na yake ezapeza malamu te. Donc c'est-à-dire papa il faut aiba ko respecter maman. Na bana na kata ndako. Dialogue il faut les élèves comme ça très capital na kata bana. Ko zoate ozala la dutete boko soldat na kata ndako te. Même soldat na kata ndako. Parce que dike bana azala moi c'est azana bana. De ce que comportement na yé et puis qu'on a qu'on senga aso solo la dialogue pour la libu da peso kele malamu. Autorité principale katinandako apesa ka mibeko. Soki muto mama ou bien bana batosi mibeko te papa akongala ko corriger. Alors mingi attitude wana ya papa ba mona ka yango neti
dictat moko boye te. Papa aza dictateur te. Papa alingi mwasi na ye, alingi pe bana na ye. Mais ordre kati na ndako, il faut ezala établi et respecté. Bon, ba parents peut-être ba exagérer ka akosolola na mwasi te, akosolola na bana te. Ngana ko conseiller bango approcher ka bana. Il y a des moments où on est en famille, vous avez solola na bana, vous avez solola pe na mwasi na yo. Oyeba ba posa na bango, oyeba pe makambo ekoki koleka pendant la journée. L'air yo zana musala. Alors komona harmonie ekokota kati na libota. Alors lelo kwane ya dictature batika. O basala ka yango ko imposer makambo anarchiquement batika biloko wana. Libota ezali libota. Il faut harmonie ezala, il faut ordre ezala. Eza malamu te kozala dictateur na bana to na mwasi na yo na ndako. Moi ambiance na bana to na mwasi na yo ezalaka moi bien. Pour moi na to mama akoki kozala na besoin to problème moko akoyebisa yo, mais azo banga kaka soki na yebisi papa akosilika. Donc ba papa bozalaka trop dire na bana na bino to na basi na bino na ndako. Bon meka mpe ko changer côté wana Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que c'est normal ce qui papa soigne na maman na ndako? Il faut priver bana biloko ya kolia. Reportage ya Peggy Lunga. Ba papa misusu bazalaka na comportement oyo soki kaka soigne na mwasi na ye directement ako priver bana biloko ya kolia kutu okomona minerval ya bana akobanda kopesa ngona pasi mama ata sengi mbonga bilamba po asombela bana ekozala problème yango tokitaki na terrain kotuna na population. Est-ce que c'est normal na yo papa soki yo discuter na mwasi na yo o privé pe bana biloko misusu? Ah mais papa soki bo soigne na mama eza responsabilité ya papa ko soina wana ekopekisa te ke po yo mbongo wana ya kotika wana ba kolambele ye pa kolia bana bazana nu ba bénéficiaire ya liboso ya bozu ya papa mbongo papa salaka bato faut ba bénéficier nango eza bana tangu ya zotika mbongo eloko ya liboso eza pona ko instruire bana wana bana bakola malamu même bible soko loba na biso ke ba boti oyo bazwaka soin ya bana te. Vraiment Nzambe amona biso mabe. Donc premièrement, il faut toujours bana na première position parce que bango te mutu bayaki na mokili biso ne to bendaki bango na mokili. Bango bavandaki na bango bongo biso to nini to bendi bango ba to be na bona mokili. Il faut toujours soin na bango na nyonso. Biswa na u makambo nyonso etali bango te. To lina ngezali ke basala ka ndengo wana te. Parce que ce que ça ndengo zo détruire famille na yo pe likambo ngo zongela ka yo moko. Bana na baza bana na yo. Soki yo boy ko tika siko ba olia wapi. Soki ba komi ba shege ba komi ko kende ko yiba. Tout comme pe ba ko kende ko senga ba lo ko tiki ndoki. Kindoki kuna ba welela ka ko senga papa mama. Ba ko lia ka ko yo mabe zonga ka pa na yo moko papa. Eza na sensité peza na tinate que papa soki ozana problème na mama au privé bana ko lia na bango donc en tout cas vraiment eza na sensité. Parce que makamuna yo na mama etikali ebino mibali ya bana ya bana ata kutu soni pela mama falia faut mela ko soni za makamuna bino interne le ko lia na ko mela eza responsabilité na faut simer yango bon conséquence eza pa bana eza vraiment mabe parce que bana yebana na journée zona yo na mukolo pendant toute la journée au liate au melate yebisanga so tambolo ko zala ndenge nini siko na bana éclable mu ndako pese pe mona kindoki mutako pese pe mona eloko ya mabe contenu ke mona zaki na nzala asali eloko na choix na yete malie pazangaki vraiment ba conséquence vraiment bon na conséquence na conseil na kopesa na papa o basala ka biloko wana batika vraiment basala ka yango te soki oswani na mama ezala yo problème en plus pe likambo ya na mama bana bakoy koyeba yango te ce bana ba yebi yango comme déjà mabe ko sona yo na mama faut essayer ezala ka bino mbale na chambre dès que bossi si bana ba sentir c'est comme si y a rien n'était. C'est comme ça donc conseil na kopesa ka papa ya mwana. Non. Ça se fait pas. Osoina na maman au privé bana biloko ezala raté. Bana baza bana les fruits de tes entrailles au pimi la bango biloko ezala raté. Na habité parfois bana été parfois ba utina mukongo na été mais au ba utina mukongo na ngai. Je ne peux même pas manger si mes enfants n'ont pas mangé. Comment si go ngai na zala mbongo na poche na bimi na tikila bana ngai natika bana ngai nzala. Pona si na sona gina mama non batika eza peut-être za malamu te. Oswali na mama au notre privé bana non. Ce qui mbongo ezate là ça va se comprendre mais mbongo ezali lotenga na poche okei non. Conséquences ezali pe. Les conséquences ezali bana ba koma ba bisenga senga ba semba.
bana balete bakona oyokela ote ozanga poa liboso na bango après ba maman de ba maman bazalaka soumis hein soumis par papa elo epa saka kanda soki yo tomboki papa tomboki incompréhension wana nde esalaka bien te mais soki ata bosilikani mais quelques heures reprendre na bino ça fait rien là ba inconvénient po ya te mais inconvénient ya aka so bokubisi kanda non non pas nécessairement. Pas nécessairement. Et puis ils ont une importance, c'était plus que Bana, c'est notre droit, c'est notre devoir. Les problèmes, il y a reçu la maman, ça n'a pas d'importance. Tout ça censé, normalement, il y a un papa, et ça ne vaut pas la peine de faire ça, puisque Bana, Bazali, bénédiction Zambe. Donc le problème entre moi si madame et papa ils ont conseillé pour toi banate. Donc nous sommes toujours censés quel que soit le cas il y a conserver de les nourrir jusqu'à l'infini. En tout cas papa boye bana ko bongisa esika wana problème na yo na maman esuka kaka bino mibale eza na tina te ya kokota bana na makambo na bino na maman donc bino papa boye bana ko changer côté wana Kinshasa et l'équipe partout. Après 3 matchs nuls pour la compte éliminatoire CAN Cameroun 2022, Léopard et RDC Baouti kozwa première victoire na bango contre Angola. Enfin, première victoire pour la Léopard et la République démocratique du Congo. La campagne Oya qualification ya Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Victoire ya mardi Oyo face na Angola et ko soulager peuple congolais nyonso pour sélection Oyo. Ils allaient qui sélection moko douteuse pe ils allaient couper sa impression que bakolongwa avant kasi bakamu sibiso mokolo ya lobby. Après première mi-temps moko globalement maîtrisé na Léopard, les restes ils allaient qui équilibré kasi en termes ya situation de but République démocratique du Congo a se lancé qui na nzela ya ba victoire na seconde période na nzela ya Niskens Kebano Oyo akotaki na place ya Fabrice Ngoma pe na nzela na yende bi Oyo ekotaki eye ko éliminer peuple congolais mobimba Oyo bazalaki ko regretter pe ko lela 3 matchs mokoka ya ba nul ba congolais ba uti ko gagner ba palanka sine grâce et pas na bango grâce ya coup d'éclat ya Niskens Kebano pe ba se relancer complètement sikoyo na kati ya course ya qualification population congolaise bazalaki na esengo kutu quelques supporters Oyo tokutana na bango balobaki boye bon vraiment sans commentaire fa ezangaki te mais équipe est vraiment ebetaki na détermination pendant premier mi-temps na bateningaki Angola en échec parce que demi-terrain mais l'autre aussi na pour la ministre des sports ou pour le président de la République équipe est bien batia ba moyen ba soutenir ba joueur pour ba laisser l'argent pour jouer soit motivé te Albert Abal bien te soit mon ba joueur va motivé moi qui présence c'est chef de l'état dans le terrain et ça ba au moins président mon boyer net va pour le premier match qui match ni chef de l'état avec na kati bon va promettre chef de l'état qui retour va gagner en retour va gagner mais équipe c'est un financement chef de l'état a disposé de moyens pour la équipe. Première fois on a RDC on a équipe mon côté équipe de base à la KT okomona lobby ba betina équipe mosusu lobby kuna ba betisi ba joueur mosusu équipe de base na RDC difficulté tozana na RDC nde yango wana ya équipe de base lobby okomona ba bolase lobby kuna omoni ba putu lobby kuna omoni o bakambu o bakebano bazate des difficultés tout ça on a Léopard là c'est un entraîneur à la sérieux et puis pas joueur à la détermination donc c'est ça on va au sein bango donc ils ont c'est pas la détermination ba non parce que ne pas servir nation moka disons tout droit c'est mana bango c'est pas non premièrement un des joueurs va bêta qui bien lobby congolais nyoso azaki satisfait par rapport au Yanini. Et là, on a condamné coach. On a condamné coach par rapport à Nini. Coach Nyon Soso qui a accueilli. Dès que le coach a pour remplacer coach qui a accueilli. Avant, abandonner le système de jeu. Il faut abandonner copier le système de jeu. Il y a Mouninga Oyo, Azaki Liboso. À maintenir les joueurs Oyo. Ayari Kokuta Bango na coach Wana.
après malembe aza komodifie malembe wana makambo ekozala bien. Nakopesa baexemple ya ebele ata baekipe ya libanda. Omoni ke ntango Morino akendaki atieno ti ntango aye alandaki nanu ide ya Morino. Si azwi coupe après Morino ntango ake Zidane aye ndenge moko. Mais oyo nga mona mabe na coach na biso nini. Aza koboya système de jeu ya Ibenge. Nasepeli mingi mpona première victoire oyo esali bando komi coach ya Léopard. Mais oyo na kosenga beta nanu bajoueur na selon équipe ndenge ebetamaki lobi comme ça tokotala résultat ya ndenge nini ekoleka. Félicitations à bajoueur na biso nyonso po basatisfaire Congo Mobimba. République démocratique du Congo, certes, atikali 3e na classement avec 6 points. Pesima ya Gambie, Pena Gabon, Oyo bazali ko partager tête ya groupe 2. Kasi victoire Oyo ezali pe soulagement pona coach Christian Sengi Oyo azalaki kozela yango depuis plus d'une année, depuis azwa place en tant que sélectionneur ya équipe nationale. Ba félicitations na ba vaillant Léopard, pe courage pona oyo tikali tokanisaki beaucoup décevoir bisoté pe tokoboka ba calculatrice Kinshasa pe l'équipe partout. O empate poderá ainda dar Congo remate. Que é isso, meu Deus do céu. Na cadre ya 5 ans magazine KNB, grand manque de loisirs et Kobetama. Mokolo ya dimanche 22 novembre entre KNB na les vrais amis d'Endjili. Teresa ya koyinda GT. Donc match eza ya kobeba. So bolie botondi te nazoloba na Jimia se préparer déjà. KNB il faut pas se préparer en conséquence pour bokozwa misatu. Kitamona Njili sangani ekutanisi biso. Côté kuna tozana notable Jimmy Mukendi, côté tozana notable Ibrahim Akina. Donc le 22 eza koyinda na kata terrain Bouddha, mabele terre Isa Menga, mabele na biso. Donc en tant que capitaine de l'équipe. Voilà. Donc tozana 5 ans anniversaire ya KNB ya Jimmy Mukendi. Notable ya Kitambo. Toto bengi Kini Mobimba, Boya, Changu, Kitambo Boya. Boya ko vivre mubange le spectacle, grand match à Kosaranate entre KNB et les vrais amis Anjili. Toto na ça au notable Jimmy Mukendi abongama po donc na mabelo ya Robimateur na mabele sala ba joueur. Ngamo tant que ngamo na le capitaine de l'équipe. Donc na capitaine na début na nga ya si. Ba ko te ratarate. Dimanche le 22 novembre na 9h na terrain Bouddha boya ko tala mubange le spectacle au notable Jimmy Mukendi. Donc faut pas indépendant pas ya mutu oyo to yebia simba ka équipe ya Congo soki te mawatro bokolala. Bana kin bana Congo Mobimba. Ouais. Na cadre ya 5 ans ya magazine KNB. Na coordonnateur nango Jimmy Mukendi notable ya Kitambo to organiser grand match ya loisir. Donc boya ebele bana kin boya ko vivre événement ya munene oyo na cadre ya 5 ans. Ya KNB Kinshasa et l'équipe partout magazine oyo ekani Kinshasa mikolo oyo moko te na terrain boya sko kotala na compte ya 5 ans nango anniversaire depuis bandati lelo tozo beta match loisir. Na bande ko na biso les vrais amis d'Endjili avec le notable Didier Makina Ibrahim. Banakin Bana Braza Bozangate dimanche le 22 novembre et Yinda grand match de loisirs et Kobetama contre KNB na Bana Yanjili donc le 22 Makambu boya kota la star Nabino Graciana Ndaka Palace en live. Oyo boluka kabomo na Graciana Ndaka boya ebele mokolo ya le 22 novembre. Ouais, quand le cadre de gens on dengue ça toujours na cadre masolo ya KNB bino mo boyebi ba vrai chéri ya bien bana tout ya kina obengi sabino dimanche le 22 boye belé boya otala match ebeta ma contre KNB ba journaliste nyonso ya KNB na bana les amis d'Endjili boya ebele boya otala to sepelisa bino boya omona ba vrai chéri net ba Benet Kongolo to zala wana na kata Ndjili kwa vraiment la Ndjili la bouche magique journaliste solo ba ona palinga ba mona nga live venez boya ebele po to sepelisa bino donc Mbote na bana kinyo za journaliste na bino Dortena Ndeba Chipela Obolingaka to invité bibé le 22 novembre 2020 pendant un match au KNB organisé à l'occasion à 5 ans et anniversaire na Bananjili boya ebele bo vivre biso en live Peggy Lungambonga Nkodia papa social yeyo na lo batozo senga na bandi vrai Njilo tout to beta on na terrain Bouddha avec les vrais amis de Njili Didier Makina préparé bien
toyebi ke nozana boko pola 5-0 ya mobimba kosakana te avec Jimmy Mukende le coach. Bon wawa bino tout ba fan ya magazine KNB nous invité bino belé le 22 novembre boya ko vivre vraiment match à live. Donc KNB na les amis de Njiloise na quartier 1 wana na Terra Bouddha. Donc na 9h juste. Pour na ko sepelisa bino tout ba fan na biso boya vraiment belé donc ba ko soit 5. Wa o Hervé Zaka double poumon boyoka na sango yeyo a personne na bengi bana nyonso bunde bumbu mabele ma me boye belé bozanga te boya soutenir moi na mabele bana kin boya ebele poki Kinshasa l'équipe Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. bozala ki ebele au rendez-vous pour na kola na magazine KNB soki bosepela ki na édition ya mokona lelo tika topesa merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba ya KNB Hervé Zakaza ki na sima ya caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge toyebisaka bino botikala toujours scotché branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.